Bonjour bandeko nangai, bonjour place bola nanga partout. Partage nangai lelo zali kaka bolingo na pardon. Donc yondeko oyo na vie na yo oyebi ko pardonner te omona ke ozala bien te na vie na yo. Yondeko za bolingo te o sentir que na vie na yo y a quelque chose qui manque. Donc ndeko na pesa conseil na mutu na ngamoko na bato ba olanda ngai ndeko yeba ko limbisa yeba ko pesa bolingo omona ke na vie na yo ba porte ebele ezala kufungama okozala ke lelo no zana na problème na mutu ko kangela mutu mo kanda depuis longtemps ba ne ozo ko limbisa ete ndeko meka ko limbisa yo mona yo mo oza libéré mutu na pa oza libéré ndeko na ngai bolingo ezali malamu parce que Yesu na Bible azaka ko rappeler biso bolingo. Yo ngoni ngai na linga partage ya bolingo. Parce que babito suivre exemple ya Yesu. Ngape na exemple ya Yesu parce que na Bible atika bolingo. Yo ngape na zalaka na partage aka bolingo. Na pardon. Pardon et libéraka. Pardon ezelo omoni muto azangi ayebi ko senga pardon te. Muto alimbisaka te. So tali vina e azakimia te. Muto pas un bolingoté, saute les vines au monde qui vine eza bien te vine eza qui mette quelque chose est manqué na vine. Ya wonde ko na so na se mo ebisinga lobi bolingoza ba sans sebele. Na so na se mo ebisinga bi ngai na ko lingaka plus jamais mi bali na vine nga. Na tuni poani o 4 5 mi bali ba salanga passe. Ba ngon nyos ba sala même chose. Ba détruire vine ngai. Ma sœur, ozo garder bénédiction na ka pona mi bali o ba sala mabe. Mi bali ba sala mabe za bango. Et nous battons mi bali nyonso baza bongo. Ma sœur, tozongi ce qu'on a pardon. Mais quand on pardonner, au comment on a yomo rosa libéré. Quand on a bénédiction na ote parce que mutu moka sala ki mabe et yo komi méchante, komi kanda na batu nyonso. Non. Ozo kanga bénédiction na yo. Bato basala ki mabe oui eza bango. Limbisa bango. Au comment on a yo koza libéré. Limbisa bango fongola porte na oyo. Misusu baye liboso na yo. Senga nzambe alakisa o mobali ya vie na yo. Senga nzambe alakisa o mwasi ya vie na yo. Donc, meka ko limbisa bango, meka ko pardonner bango, au moins yo moko za libéré. Muto azangi bolingo na vie na azana kimia te. Muto ayebi ko senga pardon te na vie na azana kimia te. Donc partage alelo zali bolingo na pardon. Eze loko moko. Ebele peut-être ba otala mbabia. Le mwa kuna. Tika biso to vanda. Ah. Yo boy. Peut-être bele ba rappeler nga passé na ngai. Ozaki peut-être na bolingoté, au sala boy. Oui, passé à montezo nga toujours. Yango passé na nga mte sala en sorte na comme o nazalelo. Na bana mutu moko ko négliger passé na oté. Kolobata nde ba muso ba non passer na ngana non ko négliger passer na ote passer na mte sali passer na mabe mte sali ki okoma oza lelo passer na mabe e ko sala ke okoma muta malamu plus tard ezanti ndoki muto azandoki tana changeaka akomo sambela omona osambela plus makasi parce que ça vivre eloko ana ayebi ke kindoki za mabe ayebi monde on ça vivre en haut. Donc automatiquement on change comme un mutu ya malamu su makasi et puis ko banga nzambe plus parce que ça outa côté wana. Donc merci na nga na partage oyo na partager na bino. Donc voilà na rolongolango après 100 jours dans notre tigango 100 jours na net et après 100 jours na rolongolango ya on a bengango 100 jours ya partage. Donc merci beaucoup na oyo bolandi ngai na lo OP ya mabe na lobi bolimbisa ngai parce que munoko oyo kaka munoko na biso kaka munoko oyo eza kaka OP ko bomisa biso munoko oyo eza pe kaka munoko ekoki ko bongisa biso ko bebisa biso et pe ko bongisa biso. Donc peut-être qu'il y a des mots on a loba qui n'a utilisé qui zaki juste été peut-être que ba parents botala ngai peut-être que ba tu botala ngai na ba mots musu na utilisé qui zaki juste été na sengi bolimbisa nga. Donc voilà, au père la conseil, au père conseil. Babi conseil c'est important qu'on ait besoin conseil. Il y a un truc pour avancer. Donc merci beaucoup. Place Bozali, Natiki Botika la Malamu. Et puis Nzambe Nanga Zanabino. Et merci beaucoup. Nazo zela ba conseil Nabino, Nazo zela ba commentaire Nabino. Oh Bokotika.
et kosalanga bien.